Bon après-midi, mes très chers amis. Rapidement, Lelo Ezali le 15 août. Devise, il y a Youssoufou Kalonji. Pour l'amour de la RDC, je ne me tairai jamais. Pour l'amour de la RDC, je ne garderai jamais silence. Tolobi Boy, est-ce que Ouvira, gouvernement, est-ce que Ouvira, état-major général, Bozo Tala, vraiment situation, il y a Ouvira. Je vous pose la question de savoir. Ouvira, ba nungu nungu. Makamwa nyamu nyamu, et c'est belé la kacha Ouvira. Je dis bien Ouvira. Bazaliko tanga mingi mingi, général pacifique, Masunzu. Et belé bat bazolo ba problème na ye. Système y a ba repli stratégique. Les Wazalènes de pleurent. Les Wazalènes de bako lobelango makas. Plus de 45 colonels bazana kati ya Ouvira. Bangwana na tuluku ya basoda. C'est vrai, nous savons qu'avec cessez le fait, ba FRDC ba ensemble salate bazo respecté. D'après ndenge ba normes internationales ils ont salé. Mais les Wazalènes, est-ce qu'ils sont ravitaillés? Est-ce que les Wazalènes de beaucoup pesa bango ba munitions ndenge longo bali? Est-ce que les Wazalènes ils sont sincèrement soutenus? Il paraît qu'il y a un jeu qui se joue. Nazolo Belande Masunzu. Masunzu, colonel Nisogi général, Masunzu pacifique. Bako le Belaye na bana Ouvira. Batbalobi ki alie mbongo. Batbalobi ki azana ba nyamu nyamu ya. Ko pekisa pekisa. Te, bo attaquer te. Bo sala bo. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, gouvernement, Fongola Misu. A tozo batomando le bela problème ya. Tumba Munda. Ba Masunzu o ezaka produit ya Tumba Munda. Pourquoi je l'ai dit? Awa tozo baboyi. Nazo zo déjà ba information. Ezo utaka kuna na front. Ba yebisinga Youssoufou Kalonji belela loba nyata borto leka. Kuna Ouvira. Bazana poseka ba attaquer ba koma Ouvira. D'ici dimanche to lundi. Semaine oyo, dimanche oyo. Tito comme Balendi, Baza Posa Banda, front attaque Makas. Il y a M23 contre Kamagnola. Bazo n'a débat attaquer Kamagnola. Voilà pourquoi, na sengi na ba service compétent côté Ouvira, soyez alertés. Bazalendu, vous avez position parce que Bitouma Makas et Kobeta Makota Kamagnola, avec l'objectif, va s'approcher vers Ouvira. Moutoko c'est binoté na ba repli stratégique. Il y a général Wana. Bondi Mate Bobunda. C'est la patrie ou la mort. Naleki. Rapidement. Nana dossier Peli Soussou. Côté à Lualaba. Fifi Masuka gouverneur. Landa. Bino Bato siège. Fifi Masuka et tous les services de Lualaba. Boyoka. Partagez les vidéos. Beaucoup me un message dans les Soussou. Nani Azali général. Il y a Lualaba. Il y a province de Lualaba. Il y a la police. Comment on a eu Ezali Roger ici yo. Roger ici yo oyo. Azali général Yassika. Bache na Lualaba. Yoza na problème te général. Coup de chapeau. Ozamu to Sika. Bazoko sayo. Yoka sko lokuta ngezo beta makuna na Lualaba na Kolwezi. En connivence avec Fungurume. Eza boy. Eza na P1. Azali mwana mwasi. Bazo beta cop na colonel Mokoboye ya Fungurume. Est-ce que nakoye ba komo na eza Jean-Jacques ya Fungurume? Sikoyo batu oyo. Bazo travailler en collaboration avec banque ya Sophie Bank ya Kolwezi. Aotozo baboye moi oyo ba futite ba policier. Ba policier o ba futite wana baza à peu près 150 et quelques policiers. Parmi lesquels il y a ba Kassayen na ba Kinois, ba policier ba Kassayen na ba policier ba Kinois. Ba les obeta mandeni. Policier nyonso azali client ya banque auto bengi Sophie Bank. Azana ba compte na ye. Ba situki moi oyo. Ba si bazui mbongo na batumi bale na tangi wana ya Fungurume na mwana mwasi oyo P1. Ya la police ya Lualaba. Bazui mbongo soki commerce soki ba sana oni to yebite. Baza koyebisa ba policier ke no bakokende kozwa mbongo na bango na maboko. Bango bake ba coopérer na gérant ya Sophie Bank. Sophie Bank, Sophie Bank, Sophie Bank.
ba manef na bino nyonso boko sala kuna na Kolwezi na Lualaba et komeli Youssoufou Kalonji banque ya Sophie Bank Kilia ndaza na monopole kozwa mbongo na ye d'après ndenge l'État asali makambo mbongo ebimi ndenge nini na maboko ya na bino ekende na maboko ya bakonzi wana mibale po ba bando kufuta batu nani na maboko bake futa ba wapi na Fungurume biloko tozobo yangwana alerte générale eza lancé déjà par Edi Kapende Katanga Mobimba soki bato modèle wana bazwi mbongo te pe boko sala biloko modèle wana vous voulez le rebeller ou bien ba se retirer basa musala ya l'état pour la sécurité na kati ya Katanga quand est-ce que la sécurité l'insécurité va se mettre fin na Katanga aussi longtemps que boko nyokola ba policier na ba militaire partout les militaires souffrent ba konzia ba militaire ba konzia ba policier partout na RDC bozami tama mabe makasi tokobelela tokoloba pour l'amour de la RDC tokoganga makasi mabeza mingi fati fungola misu Katanga ezana mabe ebele surtout na Katanga ba société à gardinage ebele bolandela moko kobandaka Kasumbalesa ti Kolwezi boko découvrir ba mafia eza kuna tous sont en formation ya Kabila et d'ailleurs ba yebisinga que nazolo bela pe mutu moko pe PD kaka na la police comme on a Kasanga tribalisme ya liboma ya sali soki 17 ans azaka poste wana tribalisme donc un chef ya la police trop tribal contre les Kino amonaka mutu na Kinshasa akolia mbongo ako faire souffrir ye quand ça y est akolia mbongo ako faire souffrir ye nyonso ese comme libiso déjà kotoyo colonel Ramazani Lualaba Gare colonel Ramazani est-ce que babilo que zo se bazo boma bakasaye bazo saba makamwa nyamukuna oyebi bien oyebi te bazo kotanga pe yo oyebi makamwa wana service ya sécurité na demiap bolandela colonel wana gouvernement Kinshasa et partout au Congo boyoka makamwa wana bolandela yango bomba mbabe colonel Jean-Jacques Yafungurume biloko wana est-ce que za malamu zo sala to sepelité soko yebi ke bosale loko wana bokende dans l'immédiat bo arranger bo futa ba policier mbongo na bango ndenge elongo ba na minute na yoka sinon lobi kuna avant to sala une semaine nako piolola etalbino Zela likasi vers Lubumbashi 45 km na village oba bengi Mabende ezana maison moko ya ba chinois place wana ferme ya Kabila eza wana babengi ferme wana espoir est-ce que boyebi yango très bien ba infiltré bazar na kati kuna ebele Edi Kapende est-ce que zolandanga inspecteur général ya la police pour toute la RDC est-ce que zoyokanga bolandela batu wana donc ba maison nyonso ya gardinage tout au long ya Katanga coup de chapeau na Edi Kapende na musala nyonso za kati ya kosala na kasha batawana esilika te partout fuyé partout Kasumbalesa Kasumbalesa kuna frontière kuna ba entrée za makasi ba frontière nyonso tout au long ya Kasumbalesa na ba frontière nyonso ba kipushi ba place nyonso tout wana mabeza lebele na basi yo zali congolais de père et de mère bipai nyonso zoko landa ngai zwa numéro oyo 081 098 33 64 kota na groupe les amis de Youssoufou Kalonji kuna eza somo mabe nyonso obo bimisak bosalaka kuna ezo bimao chaque province ekokotao yo soko lobi okota na nenga infiltration bazo détecter dans 2 minutes soko ozali étranger ozali M23 po kota kuna to sengi kuta gouvernement ya ko vérifier ngo bo vérifier ko kuta kuna ka eza problème ya RDC c'est fini bon s'abonner bon liker bon partager rapidement c'est l'artiste Youssoufou Kalonji je vous aime beaucoup pour l'amour de la RDC
tokotika